Mbote lisusu bandeko langa na bino bandeko oyangai tokutani ezandenge tomesana kokutana biso na bino likambo eza ya contrat to signa ndenge na bisaka bino moto a trahir moninga te Congo ko ya biso nyonso mais totalaka ndenge nini ya ko servir Congo ango tolongola ba sentiment na émotion pamba te Congo mérité kotia maliboso. Tokomi mardi, toza le 22 janvier 2019, prestation ya serment ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi et ko salema le jeudi, le lendemain, kuna toyoki déjà France, alobi a kotinda ambassadeur na yepo na ko assister na prestation de serment ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Union européenne bako sangana na Union africaine pour que bata la situation ya Congo ndenge zaleli masolo tokobeta na kati wana batu bakolo baba to éviter qu'est-ce qui va sortir nini ekobima kuna est-ce que l'Union européenne et qu'on va continuer na bras de fer na Congo après le départ ya Kabila ou bien bakoluka que va repartir sur de nouvelles bases. Ça va se savoir. Nous attendons. Mais je ne pense pas que bakokende na bras de fer au bazalaki nangona Kabila pe bakokende nangona Félix. Déjà la France, la Russie, babandi ko pe sa position na bango. Ezalaka ndengwana, ndenge bango bazalaka. Lobby ezalaki marche, en fait, pas marche, matinée politique, ndenge to yebisa kibino. Sur invitation à mwana mboka Martin Fayulu Madidi, et salemaki, bien que yemo kwa yakite, bayaki ko panza batu, mais quelque part là, eye kobima élément moko pas trop bien. Tango bamoni mutu ya moto akoleka, babambi ye nzete na mutu. Pona bango aza muluba, azande kwa Félix, il faut kosila na naye. Mbote na bande kolanga tout, ba vrai patriote. Les gens qui ne versent pas dans les émotions, dans le tribalisme. Pour depuis des années na loba na bino. Ceux qui ont commis quelque part, mutuna liboso batuni ozamto ay kolonini keba. Le tribalisme n'avancera personne. Et d'ailleurs, si ça ne dépendait que de moi, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi akokaki kozongi sawa Mobutu asala. Pas question à gouverneur ya mboka ya coin à diriger province. Parce que ça nous divise pour rien. Et autres panzabiso pamba. Makasi ya Mobutu. Atako azalaka mabe. Eza unité nationale. Si le locon de ville à Chikanda na lobakango chaque fois. Élection na yeza Goma. Toloba makambo ya bakoya Diallo na Lubumbashi. Toloba makambo ya ba Nzuzi wa Mbombo na Congo Central. Nyoso tu wana ezapona komema bino na eloko ya Mobutu aloba. L'unité nationale. Tango boke ko manifester bomoni mutu a moto bo bambiye nzete na mutu. Ezaka baluba te mutu bazokumba moto. Bato abandonu bako kumba moto. Batetela bako kumba moto. Bakongo bako kumba moto. Parce que misale ezate. Bato bakomba soit na service à gardiennage, quel que soit kotan. Soit na ba moto. Yamona koloba ke Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Azala musala makasi ya kosala. Parce que bato bakozela
bazwa misala, bakoze la sécurité, bakoze la santé. Et là, to bengi tiercé gagnant. Kolia, cause à la sécurité, na cause à soins de santé. Ici. Parce que pour la mutualia, ce n'est pas vendre bazo kabelaye. La Bible dit, tu mangeras la sueur de ton front. Alors que pour la mutualia na mutokina ye, il faut ça la musala. Congolais le azoluka kotoka pour que alia. Tu mangeras la sueur de ton front. Toki sangai. Voilà là où on devrait se concentrer. Nakati ya manifestation ya lobby, toki mwana mboka, professeur Kaleli, à reconnaître que batu na bango ba céder na provocation. Yango ba keko bamba batu banzete na mutu. Ce n'est pas ce que nous avons besoin. Lobby na lobaki na bino. Bino batu bozali kwa tize feu. Les lobos kotiko matabo kotiko kita. Vous allez vous retrouver dans cette opposition que vous choisissez. Na batu ya Kabila o bozalaki kofinga lobby parce que kofinga Tshisekedi deux fois bino boyambiye. Kalobi malam. Tala ndenge ngana éviter comment les gens réfléchissent bande kolanga. Ngaitamu. Na moni boko tia boko partager vidéo, ya vient nga Valentin Mubaki. Mubaki prophète, Mubaki prophète. Alors que les dauphins ya Kabila, les achadarité, azana opposition ana ya Lokuta. Tozonga na vidéo. Vient nga Valentin Mubaki. Ngaitamu na benga ye. Parce que je suis témoin de sa lutte, de son attachement, sa fidélité auprès de Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Il faut tout souligner que Valentin Mubaki a eu la conférence nationale souveraine comme membre de la société civile. Nda autaka esika zalaka pona ya kisasa. De kota kota atikalaka fidèle na Etienne Tshisekedi. Et aza parmi batu Tshisekedi alingaki makasi. Mais tout le monde a moi. Qu'on négocier primature. Oh, j'ai été reçu en tant que personnalité. Qu'on négocie primature et pas Joseph Kabila. Pourquoi les gens veulent l'oublier tout de suite? Viens en gars Valentin Mubaki. Moi. À quel qu'on négocie primature? Tant que vous ko wele. Natibal. Natibal a l'équipe na bantre. Allez quitte. Ce qui va faire ça parce que la condition était que il ne faut pas que le Premier ministre aille à la swahiliphone. C'est ce qui avait fait que Valentin Mubaki a la primaturité. Muto akoko saka muninga azati. C'est la vérité. Tango balobi, il faut te calmer soit Bangala, donc bato Équateur, parce que Bangala va exister à na Congo. Soit tu vas calmer Balouba. La primature devrait aller et pas Mutumoko. Soit Kuna balobite. Bango bazana Sénat parce que bazana King. Balouba nde bazana Mutute. To sala nini. Moyen tozwa muswahili les athées. Yango mutu salaka que vient nga Valentin Mubaki comme premier ministre Joseph Kabila te. Et les gens ne peuvent pas oublier sa déclaration d'Awabimaki. Kabila Zalaki démonte Mukolowana. Kabila Zalaki démonte Mukolowana. Oya Kendaka parler de la nation. Tozonga sikona prophétie nae. Oboko loba prophète. Et ça la biloko tolingi kolobate parce que nous considérons que c'est l'année de la réconciliation. Tobo salamakamwe belé, tous à l'ensemble. Mais toi décortiquer nan, parce que même les intellectuels, oh prophète et prophète. Valentin Mubaki avait compris que la famille politique de Joseph Kabila, ils étaient en décadence.
Ce qui est vrai. Bisso, la campagne électorale, Tolobi Nabino, la chance penche du côté de l'opposition. Si ce n'est pas Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, ça sera Mouaramboka Martin Fayulu Madidi. Ce sont les deux. Parce que Chadar Azaji comme on a naté. Azaji Koyo Kanate, peuple Azaji Kolingaeta. Ça c'est clair. Ce qui montent à lobby, dauphin. Tout le monde dauphin, tout est remplaçant. Les remplaçants dans la opposition. Oui, il n'a pas prophétisé. C'était sur les faits réels. Les leçons qui courent à l'Ongolaka, Félix, Até Fayoulou, la même prophétie que vous pensez. Oh, vous croire. Et l'inga qui zalaka kandenge mogoge. Non, Fayoulou est à Kenda qui a négocié. Pona nini koluka kobimisa baninga ba démon. Yomo santo. La bonne lecture c'est celle-là. Le remplaçant de Kabila sur la voie démocratique et à l'élection ne pouvait que sortir de l'opposition. Rien. Personne n'a prophétisé là. Et nous avons partagé. Encore faudra-t-il, il faut se définir d'abord c'est quoi les dauphins. Parce que ce sont les mots les plus utilisés qui sont les plus ignorés. Bamakambo tolobaka lobaka. Yango peto zanga koyeba. Pona yo dauphin lobini. Quand un opposant remplace quelqu'un, vous vous prenez propos ya mutu akenda ko négocier primature. Na oyo akenda ko négocier primature parce que primature wana. Ba pesa ngo samite. Qu'est-ce qu'on a eu? Zéro. Ba pesa ngo tiba. Qu'est-ce qu'on a eu? Zéro. Nyoso 0-0. Les lois, vous avez la présidente de la République. Binomo ko batu bobundaki. Bolingi bo cracher sur ça. Et vous dites que nous allons continuer avec l'opposition. Continuez parce que vous trouvez que c'est bénéfique. On ne s'oppose pas pour s'opposer. Natuna jinde konanga oyo abenga jinga. Bon, ndeko. Maintenant vous s'opposer nini? Te omoni tozaji ko s'opposer na Kabila parce que azaji ko luka ko s'accaparer na pouvoir ko zo pouvoir par la force. Na le bien sili. Kaka o wana na binde kolanga. Wana peut-être bino libanda. Yoka biso na kati ya biso opposition to salaki. Sécurité zalaki te batu bako kufa. Kabila za capable te ya assurer batu sécurité. Alors que c'est la sécurité qui est la base même. Il y a fondation de ce que nous appelons aujourd'hui État. Mbote na prof nanga Makengo Nkutu. Professeur ordinaire. Mbote na professeur nanga Jacob Nyemba Suga qui m'enseignait les sciences politiques. Mbote na prof nanga Kassese Jean Denis. Mbote na prof nanga Munzele Maker. Nakotanga kaba professeur nangai mbote na prof nanga Kitoko Devos. Azawa na secrétaire général ya Martin Fayulu Madidi. Ya ICD. Nakotanga kaba o batangi sanga sciences politiques. Quand j'évoque des questions ayant trait na politique sur le plan scientifique. Ya liboso yango wana. Sécurité bande kona biso bako kufa yango tozali kotambusa ba vidéo na ba photo ya massacre na Beni na Lubero ba massacre wana. Ya mibale nzala eleki batu bakozwa musala te. Matata ponyo ya lobi batu nyonso wana bazoteka na bakabine nga mutu nazwi bango na musala. Batu nyonso ozomona bazoteka fumbwa nga mutu nazwi na bango na musala. Nde makambo aloba na biso na 100 000 emplois yango. Troisième élément, santé zate. Basaleli biso hôpital du cinquantenaire komi hôtel ya ba indien. Ceux qui ba utina ba supermarché ba kekolala kuna eloko malonge zate. Batu bako kufa même pour la santé ya mike. Na bamboka nyonso morgue zate, hôpital zate ainsi de suite. Mutu akosilisa université akena service ya gardiennage.
atangaki droit, atangaki science politique, mutu wana atangaki science commerciale, atangaki communication, asilisi akomi mamba, akomi mutu ya kolalaka libanda lokola sentinelle. Parce que différence entre sentinelle na bato service à gardiennage eza nini? Ka boyoti sentinelle azaka na boyote, azaka na babenga kango nini na lingala o balance pierre o nde o sentinelle azaka na. Mais bato misusu oyo banani bango bazaka na boyo. C'est l'unique différence. Sentinelle azaka na tenue te, mais bango bazaka na ba tenue. Mutu akotanga azana mutu akorekomande yete. Ba misale komi na munoko wa mboka. Parmi biloko yango. Lokola musale ezate mbongo pezo zwa mate. Voilà o ezalaki kolalisa elalisaka bino te libanda. Tongo midi pokwa kotanga classe bino. Fête bino, anniversaire bino, kokunda mutu bino, kobotisa bino, nyonso bino. Parmi biloko tozalaki ko s'opposer na Congo poids ezate. Congolais bazozwa ye lokola papier. Ba minere nyonso ça ne nous profite pas. Voilà. Oyo il y a troisième mandat et yeko ya après. Tango ici deuxième mandat. De torobité au kolekate. Mais les combats, l'opposition n'a pas commencé en 2016. Et banda. Siko, ye Félix na bandi ko salate. Pour que tout le monde que otozalaki ko bundese la Kabila. Yango kaka zo sala comme ça to bundisa ye. Abandi na nuté. To bandi, on va s'opposer. Opposition oui, comme combo, et comme titre, et comme grade, et comme nini. On s'oppose contre qui? Et pourquoi? Et comment? À quel moment? Avec qui? Nabandito Kakamwa Mouké, je fais mes analyses. Je ne suis pas porte-parole à Félix. Non. Naza porte-parole n'a été. Naza élu député national grâce à Belfort Nabino. Et je vous ai dit que je cherche la qualité officielle de continuer ce que je fais. Qu'on décrie anti-valeur, arrestation arbitraire, injustice. Égoïsme, je vais continuer. Mais j'ai dit tout simplement à nos frères, totika distraction, parce que oh boko loba, oh boko sala. Na ebi ndenge bobeta kama boko, j'ai dit à quelqu'un ici. Nathalie journaliste moko a commis pe journaliste. Ya combat. Elle moko nazo souffler ndeko na lobi, oh journaliste o ebi ete. Yoka. Abia bon na lobi oui. Tobeti mabogoti. On a lobaka mupaya kaka ndamelaka ma ekufela mbwa. Tellement qu'on prétend beaucoup connaître. Awa tangu bobandi. Botondi si réseaux sociaux. Finga Félix, commissaire Mwasi, Salaboye. Mais ba mécontent ya FCC. Ils vont vous suivre, bakobana ko finga Félix. Tango bakobana ko finga Félix, bino bobeteli bango maboko bosali bloc. Et qu'est-ce que nous faisons là? Biso batambwe, nga denge na zoloba, ezalo lendo te. Biso batambwe, Sami Badi banga kenda. Et nous avons été sollicités dans le bagango chaque jour. Toloba jamais na kokende na débauchage. Tibala kei. Jamais na kokende na débauchage. Et puis mon tuta kotangai, ça la soki neni te. Lelo, Nalobaki, Ezala Fayoul, on va applaudir. Ezala Félix, on va applaudir. Mon tutokokaki ko applaudir, c'était Ramazani Shadari. Bizos ko tozo tizé, non, tokozala ndengwa. Bon, comment on a ce qui va arriver? Parce que vous allez vous coaliser avec les mécontents.
Il y a régime, il y a Kabila. Il fallait qu'ils tous à l'ensemble. Comme ça, bango peut passer à l'opposition. Bapne wana o tozo brûler bapne. Bango ne ba okati ko banda ko brûler bapne. Ba marche wana il fallait que bango peut ba mais la paix gaz lacrymogène. Parce que tout ce que nous faisons, la France se détache. Ça va aller comme ça, petit à petit. Je ne vois pas, moi, l'Union européenne accepter à kokende na bras de fer contre Oyo Bazalaki na mona Kabila kokende na contre Félix. C'est une analyse. Oh, ba président Moussouso, oh, babandi ko kumisa. To simbana. To simbana. Parce que ceux qui tozaba nanda kumoko, ezaya que Oyazui, d'accord, azaka yabiso. Ndekonanga to sala ndengeni. En quoi je peux vous être utile? J'ai même appris que après la publication, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a eu téléphone. Benga Martin, attends comme moi qui frère. Moi na maya azokata téléphone. Atabino moko. Ce n'est plus la politique ça. Ce qui est à solo, ce n'est plus la politique. Na évité batongo ya Philadelphie oyo bakenda kosala nini. Silence radio de leur pasteur. Côté à Kimia Wanezate. Silence radio pasteur Dalo Azata Kunate. Bobunda. Pasteur Atoms. Azata Kunate. Yeka concentration koyemba nzambe. Mais batu bazo kufa. On va aller jusqu'où avec cette tension? Il y a un appelle ça qui vient exemple mon colobi. Non, oui, si c'était Bozali qu'on décriait voix, oh Félix a joué le pouvoir. Admettons. Ceux qui viennent honorer Mwanda, Ayaka la 5e colonne, a joué le pouvoir. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Ok. Viens honorer le gola, il a joué le pouvoir. To vanda, nenge batu ba vanda kato solula, to tala nenga kukamamboka. Yango mzee Laurent Désiré Kabila kota kana fidèle. Mobutu aleki biso na makasi. Mais quel que soit le lot, parce que la crainte c'est celle-là. Kabila Zawana. Mais total à Félix, c'est celui qui Félix Aza Kabila suite. Mais nous allons le combattre. Mais ce Kabila là, il est quand même sorti grand. Il est sorti grand pour Nanine. Il est sorti grand. Pour Nanine, Atali, il pouvait, moi, mobile one, pouvait imposer Chadari, Abimisi Pe Mandouki, mais les Mikoloto, Tika Nabiso déjà commencé. Tosi Toleni. Mandouki, papa, ici. Et ce n'est pas la première fois. Ils sont habitués. Nanobaka Nabinoke, il disait quoi? To gérer Bembana Mandouki. To gérer Tshisekedi. Kaka Fayoulou na Félix. Il pouvait le faire. Mais Atali, alors il va gagner contre qui? Et qu'il n'y a pas d'opposition. Comme ça, bango moko pas boman. Yango azota la héros azo sekat. J'ai fait un service mbote na yo. Bar 22 et c'est silaki. Bar 23 et silaki lobby. Babandi ko chargé ko zobiloko ya bar 24. Na ça qui bino chaque mois. Il y a au moins un conteneur qui quitte. Mais des fois, comme il faut pomper mi balle. Ok, merci mille pour la fan abisso à JFM Service. J'espère que tu as la carte de bureau à JFM Service. Les lots, quand même, message à Moukio, on a une tinda pour la Suisse. Suisse déjà partir à l'élo. Bosi bis na bino musala. Il y a moins de longs à l'élo pour y avoir la carte Suisse. Donc pour la Suisse, bino nyonso, vous se déranger sur le terrain. Nous allons à la colline à elle. JFM a la bis na elle, tina ndako à yokozoyango. Donc les lots, déjà, tout le monde a numéro à Suisse nyonso. De façon aux orables, baya aux orables qui banda pour la bino. Donc, vous pouvez se faire confiance. Tu vas déjà sur le bar 24 à partir de lobby dimanche tu vas dire qu'on la bar 24. Oh, nous ça a bloqué on a un numéro, na biso non sur la Suisse et puis tu vas aux bloqué. Et ça l'appelle France, et ça l'appelle Allemagne, et ça la Danemark, et ça la Autriche. Tu as un numéro non so. Merci. Il va y avoir un ticket pour la surtout à Suisse. On va savoir se déranger pour le transport. Donc bis lelo et zoami et zoya pour na lelo.
bopesa biso confiance tobandi déjà sikoyo bar 24 à partir ya lobi dimanche tobandi kokongola bar 24 oyo nyonso aza ya biloko na ye abenga numéro na biso nyonso ya Suisse et puis tokoya kozwa biloko ezala mpe France ezala mpe Allemagne ezala Danemark ezala Autriche tozotia banuméro nyonso. Merci liloba na ngai natikela mpona bato surtout ya Suisse oyo baza kose déranger mpona transport donc bis lelo ezwami ezoya kuna lelo. Merci alors. Mpona bato ya Suisse bis ya Suisse yango oyo responsable na biso ezwa mbote yango responsable na biso ya Suisse yeyo donc Suisse mobimba bis na bino yango so omoni biso oyo te kopesa eloko te faut pesa eloko na kara ya JFM Service. Merci mpona bino parce que JFM Service c'est notre partenaire azosala mosala na ye na honnêteté bafret aérien 2 fois la semaine mais bar 24 ebandi lelo ndenge tokoloba boye. Merci.